Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Famille monanité. Ata ba biso bakamaso tali libala véro. Ya mwasi na biso véro ngiaba. Omona biso na bakinzonzi, omona biso tant to pesa biloko, omona biso partout tozali. Ngazo na mi lokuta na kosi. Lokuta ezatin ezala nango. Ezala nango. Ouais. Ay mana ba mo. Mais ezala nango na lo batte pona ni. Ndeti li fi wana. Na deje o yebi. Bon ngala yebi. Pardon. La yebi depuis to banda ki a métier na biso na site londe tozana nango. Na yebi na fanda na epe boete. Na moni pe kaka. Il va véro wana. Ton dit mettre que le véro avoir na katanda ko wana mais donc tika. Na solo laki na moi na mai deux que le premier jour. To fanda ya ya. Boka singa pena ki na olingana ki bala. Bino boye bati. Lege so moni pap a fâché. C'est que basango mambosa la e a sepela en souti. Nani Christian Shoga. Nebiti. Ponga Jinola. Ah. Na vie. To linga te ke kozalwa basi mabe. Oh Jojo. Jinola za Jinola. Tant Jinola sa makamna ko na e. Tam su ye pas aki bon na ko na ba. Tam su aki na no. Aola la tolo na se na ba prière na banini. Oh. Bon. Tout ça na très bien. Tout ça na bango très bien. Problème n'est de comprendre que ezana mutu moko ana mama ana ba jabo. Jojo. Ana ba jabo. Tant de comprendre les biso nyonso. Net nga na bande ko bunda trop ponaye. Mais tant on a remarqué que yenda zaki faux. Ya ngomoni ki na comprendre que ba massa tout ti banda obenganga. Ba ki na posto solo la nga na ndo boya pona côté la mutu wana. Mais atali ngabité ba ya nyonso mikili ba bien. Biso so ba ya to comprendre. Hypocrite. Hypocrite. Tu comprends? Christian Shoga, c'est hypocrite. Mais il y a ceux qui ont soigné les koto à quel koto à quel boma. Alors qu'ils sont rankés na muto pas biké, aïe na muto à ma casse ya boluba. Na côté là. Pour na côté ma polémique, vous avez les camos na habité trop. Ba fatu miracle maramo dans le ba bien. Mais fatu mutena So vous faites tout le monde ba fatu moi na ngana pesa fatu répétition théâtre. Ba fatu ba lembi. Oh. Et loko yo sala ke na raisonner na la kisika moko na bana nga. Iba deska mona bana Lekechu na la kisika mona bana na bolobi bana nga. Et comme la bango problème. C'est ça quoi. Oka na rolo ba yango wana. Zane kibo moko ekufa. Lekechu. Bon. Nebite, nebi nangati. Mobali ya kokos bala na ebasi misato minei. Eza vi na ye mo kabinenga Algérie, ba foyer na ye wana bazobalela. Monto ebi pété abala ngo na intérêt nini. Omoni lelo ba rimer mutu musoga kana rayo aluka rapport d'entrée mo ya kota. Soki lelo azwi ngote. Aro luka eloko moko bo esala malekechu. Po asanini a profiter na makambwana lenge na esa zaki mobulu wana ya zaki mobulu boto ko sapwa ba relation mususu asai ona ba plage honte ye na ebi po bazali avant de mususu ba la véro bazali ngabo leke tu na kati do ebiete na ya mundele ope te ya mundele to ngala ti ya mundele na ebiye parce que to tourna pe na yi OK to tourna nete to voyager te c'est que maman lingo sauter non. Nazo lingana soigner ya mo bande ko bele ba ko simba bakisi. Simba bele ba ko simba bakisi. Ba kutaka na mama. Ba simba pekisi. Bazé bele. Oh. Bazé bele ba kaze so ba Jinola tamso te. Kisi te. Nzambe kaka ndeti ngati lelo na lobango ti lelo. Na kokufa Olivilembe. Nga. Osani ne. Na kozala kaka Olivilembe Kabila. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis.
mina na ebi tisiko shuka kolonzo ko ekomi bwendeni awa ka place makepa ba yibinga mbongo nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo tuino sa nini o eza chance à transfert ndina piembo onyeso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur À Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba dans la ville de Kolwezi. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectant le Nord. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi, commune de Ngaliema. À Matongé, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre deux grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international. Une salle de répétition où tout y est. À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51. ba vérité. Alors, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mupanzi Sango ya Solo, Lekechu, Fikipo ya Baebanso, Bolinga, Kevin Panda Lekechu, Ngapina Linga, Bino trop, parce que Bota la rémission Nabiso, ba vérité, à Nakati ya Congo Liziba TV, de Sakibino, on est là, Sakibino ma belle comme mata, un peu comme Mayango. Kevin Panda Lekechu, Bosangana, Bosa Makita me, na yebi, na seki, menakoloba dans quelques mois. Merci d'avoir abonné tout Bolinga Congo Liziba TV, Ngapia Linga Binotro, surtout à mon papa Paul Fiki pour FBT. Misalande, on a un sponsor na biso, a bazo sponsoriser biso na kati ya Congo Liziba TV. Le snap sponsor toki na FBT Misalande toki na Exodus toki siko na Kibokolo Santé, ça dit Kibokolo Santé za ba appartement de au monde ka Exodus Kibokolo payer sous na sabino jenature na sabino za makambo magitoko. Merci aussi à Jolie Kabelo je salue ma sœur chérie, maman wangu na pesa mbote ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris, Nicki Minaj. Sans oublier aussi sur oh là là Yvette Lisiki Nicki Minaj, Gisèle Tati maman verset monter ma prince Giclo Winner yazala toujours on avait nanga si ya Molex aigle noir monter ma Belinda Kim si ya Molex aigle noir. Bientôt là tous en Angola en mois d'avril siko yo troya na mona kwa wata zana concert mon avril là mais siko troza mingi na Serge Tata Kibokolo, un bon mécène, un bon moto. Ah, Serge Tata Kibokolo. Non. Boîte à Cameroun, Angola, na monité. Et pas Serge Tata Kibokolo. Tozanaye, à faire toujours ça, autour de l'Anakati, à Platon Abisso. Yazali, Moko, Stobi, ami, frère. Ya fisson Saï, Banaki Tambo, Oyaro, Clercy, Bisso, Makambo, Oyo, Oyebi, Penza, Makambo, tout sur Saï.
Donc Solani a vraiment nakati ya Congo Liziba TV o ekosala bien ekosala penza kitoko trosoane na kombo ya Gino là l'artiste a ko éclaircir le monde pe ya ko kata pe dossier ngoto parce que ça c'est mon lobby a réagi tout le monde qui moi sali bosso tout le monde sali betonné plus de 3 femmes pe tout le monde ça c'est ba l'axis sur ba photo qu'on a Jonathan ko lancer sur ba photo tout le monde tala bane belé ba bana mama 7 trouver ba tie moto ayebi vraiment ça ta ko expliquer biso na kombo ya artiste na biso Gino là, je vois aussi Joe Maestro là, il est là avec nous, Dani Sendo aussi qui est Tracy Kambi, parent français, notre linga les chunga pe linga notre côté toujours qu'on s'abonner na Congo Liziba TV. Bonjour Gino là. Bonjour les Ketchou, les bonjour na Yopé, bonjour na Libota nyonso. Voilà. Oh lelo tokutani susu. Ça fait déjà bané hein. Si bané surtout na parler na ya cérémonie émission pe na kota parler et le côté hein. Na mona ka kalami te pas 24 ba bloquer kota na chasser tout ba kiti to no fongola et ça là vraiment bien quoi. Voilà. Ouais, merci. Le roi rappelle à ma pamboli hein dans Kwango. Mais ta kani na ya na kuta mais le suna ye na kuta zuka terrain. C'est-à-dire que le royal na kala était voilà. Si. Message nous pèse na ba abonné na yo surtout ba fan au balinga Gino là j'espère que l'inet ko longa po ba mona que vraiment c'est Gino là et ça la penza bien. Na ba fan tout balinga Gino là yo azali soso pembe na baxi soso trop beau trop couillon. Voilà. Parce que au moni mon na biso le théâtre moi ba bêtise je suis qui temps belé voilà je suis qui temps belé makamba matangele ki makambo boye batu ba panzani ba fingani na fani ngabité na musalo pe na umeli voilà comment ba bêtise go continuer aka si longtemps zokola bana pe bazokola fona arrêter makambo wana ya mona chaki Gino là nzadi trop beau trop couillon ah ouais les que manquer mon colo ngamona elio ah oui mais expliquez yo ndo mona kiki mukolo pour manquer leki na opesa conseil eta koza mukolo mais ebandela masute ya omoni mwa kimi kotaki na monde na biso na ngolo nzambe yango pe toza toujours kimia. Voilà, na ngolo nzambe oh vraiment ba yebiete no ba yebie c'est l'artiste comédien Gino là o yaza frère ami à Sai fiston Sai ma vinga o bango vraiment ba kolina ye parce que bamsu ba landa pe kati na été to sala na ye o expliquer biso to bana no Gino là na azan nani pas Sai fiston Sai. Bon Gino là et pas à fiston Sai aza un ami ndeko parce que tokoli ensemble na même avenue. Mama pangwe kangama ah ouais totangi ba esika moko tosali ba akoli te sika moko ba kizito noiri te sika moko na Saint-François de Sales to beti baba le sika moko na ndenge pe nzambe ayeko chadon ozaki iné na kat na biso to bandi ensemble na église catholique na lelo pe ndenge to évoluer to koma lelo ndenge to zabwe et surtout l'année bien Gino là na ba ben ti ba famille ba maman ba libota oui oh ton na lobi bongo papa Christophe que ton nom repose en paix akufa papa kota basai bon ça masolo kala bon na bitumba ba nini abuka maman abotinga mini papa na biso pe azali mo ba bitumba kaneza ba ka mikale abuka rapé mais moi si a papa le basai loboko wana tonto ki bala mike titi ndenge l'autre coli to yebani vraiment na ba famille soki le loti nous a un problème maman Anastasie na porte place azali tant na kin ba koya kolala c'est ça pena famille famille penza jeté famille vraiment ya jeté ndo lobi vraiment tu bano likamusiko likambo à faire oyo ya ndeko na biso ndeko na yo fiston sai auto monika éclairté to singa Jonathan Dar to moni photo zo le kawana to mona ki sai salati uniforme ya bleu moi c'est pas là tu est-ce que tu bano Gino là la fille wana zanan bon omoni lelo noko tabengaki noko sai azan agence ya monene azan agence ya monene les agences ya publicité
akoki komona mpe fimo na nzela apropose to bakolo produit mpe bakoza na fi na bango bapropose mpe ke sa biso oza ya motu fi na biso boaza kitoko toza mposa okosala mpe publicité na l'essence wana bafoto presque nyonso bozomona bazochachacha wana oyo eza ya réalité oyo eza biso nyonso oyebi eza ke oyo bomoni batiaki libala ya ye na Vero Ngiaba Mafinga yango wana omoni lelo barimer mutu mosusu akanaka yo alukaka porte d'entrée moya okota soki lelo azwi yango te akolukaka kaka eloko moko boye esalama leketu mpo asala nini aprofite na makambo wana olobaki osalisa ya bali estce esalisa lelo akobala famille emonani te ata babiso bakamba so otali libala Vero ya mwasi na biso Vero Ngiaba omona biso na bakinzonzi omona biso ntango topesa biloko omona biso partout tozali famille ne elingaki moto aye kobala kaka ayeka aye moko famille eza te na ndenge mpena saisa azalaka Mafinga famille Mafinga baza monene baza ebele famille Mafinga baza ebele akosakana te so na bena otangelo famille Mafinga awa leketu émission tolemba kutu tolemba iloka na oloba eza na bato ke totikaka beze eza na mabe te mais totikaka kokoselaka likambo place oyo eza yango te. Si je comprends bien, au changer biso moi version likambo on deux zoloba zela nani jinola ba ota so baza ba kizengite baza bazo bate oui obi ke ba agence tout ça c'est pas une agence ya publicité o esala makambo yango tonto ye ba agence wana publicité basali eza ya nini bon ngana za kiti legetu ngana za kiti mais na yebi ke eroza publicité ya liputa ekoza pe yokate oui ekoza publicité pe ya liputa marque mobo ya liputa mona ngo ba tebele ba salon ndeti à l'époque celle là ya na pesi mbote et pas ya trésor loi LL asala ba marque na mais lelo susu toza na trésor pour tout asali ba marque na ya ba t-shirt banini mais soka sengi ke ajino la ndenge ba marque blog na ngabo sala ngo boye na mwasi bo pesi yango lengi et puis na yango kana ba kezana bato yo balukaka place o amonike moi mabezali leketu toza bato si réellement que ça ya autobala ngana ko peso ba image o ya Vero Ngiaba ya libala ya madame na Vero Ngiaba début jusqu'à la fin bang so pesa ya bala batindelo sukas image wana o ya libala na ye ce que Junior yo son nazo yebiso est-ce que vous qui tengo so na ça il faut yebiso que eza publicité to yo duko yeba ke wala publicité quoi yo lobiselo parce que zo mona nyozo ozoko sabiso ozana éclaircissement te ozana vérité te leketu na solo laki na moi na mai deux que le premier jour to fanda ya boka singa pena ke na olingana ke bala bino boye bati ya makamku ta grava o boye ki dizoni tozaka ensemble tokenda tina ba parquet o kutu ya ba kosa makamku ke mutu poko kota pe prison tokenda na ba kumba ba parquet tokenda ba témoin to loba pe boye parce que o kutu libala ya na onte ke ba okangana ba mutu te ba mutu te parce que no wanga na pourquoi lui aza camarade nanga za ndeko nanga place ya azali soki événement mo bien azali a signaler nga yaya na ke sabu bubu mais eza ndenga police tangela nga na ba image wana nyonso elonga nani oyo yebi na feti wana libala sai soit disant libala sai tous un moment question parce que ba rimer ezobima soit disant la fille na commune na dej soit disant ba bingana na sai depuis kala alors que soki mo sia mutu mo za ko bima nae sai nde aro lingaye abi na minute yo kutu nde bandi kwa sai baza de paza pe baza mona poto abi de nde ya sai ni ya mobile ni ya mwasi bazo vanda pas fille wana na poto jamais ya sai o azaki bike Hervé les Parisiens noirs na pesi bambote sikazali azaki na Turquie na minute aza kuna mikili
aza na parler na résidence au nyonso place bana na maman Basai na madame Véro na bana nyonso na yemoku baza wana sur place baza sur place soki koyeba nanga pe to benga ye to benga to cheme libre a filmer tini so image au mona ndenge bazali au mona ndenge baza yango le kecho omoni toza lelo ba artiste reconnu à munene na gata mboka et le ça la ka passer parce que biso na biso no ba congolais to lingani te tango likamba bongo yozo lingo ça la pas muninga nao pas ndeko na congolais mais ozo yeba te ke ozo bebisa foyer ya ndeko na yo chance Véro a moi sia mayele a moi sia makasi a joto bandana Véro le gechu so na biso le wondi matin âge to bandana Véro babi Véro a supporté to ba bêtise à ça ma moto to bon bêtise netini pour biso bandi théâtre ya ba gondo ya Rubamba na Véro to bandi na ye ba gondo pina pantalon boye système à basket ou lati lundi mardi au tindeli ya pas jouer na zone selio to na Véro bato misusu bayebite bayebi réalité te tant moto akomo mérité ekomi o mabe non amérité yango biso tozalaki na bachéri na biso so ba 4 biso so ba masa tozalaki na bachéri o mpe tozalaki na bango bo tofana vraiment ya babiso bakoke guerre te mais lelo so otali bango bango regretté on bana so combien bah comment on comprend mais balada qui vient apprécier Véro azaki la patience nae ya on le foutier ba Rolingo ma ba Trésor Kounye qui ba Boubacar Liondo au moment où c'est parce qu'il y a des comédies tout le monde qui peut y a Gabi Véro on a Penza Gabriel Véro vraiment à mériter à supporter vraiment ça mais ce qu'on a marqué ça biso bato ba la biso l'autre nous ba que soit disait qui publicité mais puis on peut te dire combo il pour tango tende yo lobiana bato ba déjà ozoko ça biso parce que bato ba ça ratakate ba biso qui va libala ni na bazobi na publicité ni ba che banzembo ya ba o ya biso parce que le publicité comment ba YouTube je pense pas Jonathan Dario chaka banzembo ya ba mise na kati banzembo parce que ba droit d'auteur ekota ba publicité ba ko créer son mais ya ça bazo bina banzembo na biso vraiment so zeki nzembo o se na YouTube ba bloquer yango siko ba talo siko na nde yo leka lelo oyo ba ke démentir yango ke eza lokuta soit disant eza pib lelo soki makamone bimpe ba confirmer ke marambozo oyo lo ba ke eza lokuta ke moi ça na ke ba bala na ki to ba ba mais les gars tu ngana zo loba étant que na yebi frère nanga na pèse exemple quand même vraiment moi ça a violé té pour biso ça qui na tout seul tout comment même chose tina justice parce que na zala ki wana ya bomba ati biso to fanda pe buto aya est-ce que vraiment après biso to zarato les gars ya na bilote bongo pena ya libala ce qui a été intérêt, oui, ça la pour intérêt. Aïe, c'est tout pour nous. On a 5 cas. Si réellement, bah, image joignent Zali, hein? Babi misango, bata la fête famille, bon famille a ça qui nous dit yango. Pour ne pas perdre les qu'il y a basai basali. Babi qui a même qui famille, même qui a Willy Moucheni. Na. Est-ce que nous a Willy Moucheni ça na? Ya Willy Moucheni na esobe. Ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni, yon des parrains. Y'en a tout. Ya Willy. Ya Willy, yon des parrains. Yon des parrains, tout le monde, yon des parrains. Ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni a vie autozaranaye. Après ça abso ba conseil. Ngana mo ki ma vie pour anini. Surtout kutani kaka. Conseil. Malgré toi Kabila mais conseil dans la bala. Ozangi nini tala muninga bafana na Véro apesi Véro Valère bongo yo ya Willy Djino la bala pour to kano bien Djino la bala wana ya Willy Moucheni aza vie mode oyo a aider bato beli a rolling abuzo bate
dans tout ça les Getchu tolingana ngana osenga kaka pona ozonga lisusu Voilà. pona okimate balakisa biso vidéo opena ya libala po libala ezala kinzonzi non des familles bafandi enveloppe boye nini kabino osika moi parti place bat ba obina kaka nde bo cheka wana so nyoso neza Altine moi c'est na poto ba governor na bana pa ka na fi wana azala leza sa mo fait pas bina umeli na obomela nga libala nanga na c'est vraiment des aboye o balangai nde makambo ezali parce que fait ça soit déjà pas bomela fi na mabala na so na chopicien so ndeti fi wana na déjà bon ngala ebete pardon la ebete depuis to banda ki a métier na biso na site londe tozanango na ebete na fanda na epe boete na moni epe kaka na ba réseaux sociaux ka ndenge bi na ebete teto ya wanga na ebete ya na ba relation mususu asai ona ba bnaki honte ye na ebiye po bazali avant de mususu ba la véro bazali avant ba la véro relation oya zara na ngoti lelo to kuta na pe na nzela bino boye bozo mbongo bo negliganga ngape na tumbola na kaka omona biso bata maboke okasa to suka ka bongo mo lelo nza mapamboli c'est ça mais net na si yom to na déjà na ebiete amona commune le kitu na ebipete oh mais kasi mtu zolo balango yom to pesa information non biso bika na komo na déjà voilà merci là c'est Gino là bino on comprendre qu'il a démentir abi que c'est ce qui ko balaté fiana peu soit disant eza publicité mais biso to le sous bassement les c'est qui basi na poto na bana pour ko ça la vie na les gars omoni lelo non, par exemple, un des civils a biso président Ouerason. Bana bazarab États-Unis. Nde bana bakende États-Unis na mampata ya monda kenda. Ce qu'on fait pas de ça loyenge. Na tuni hôtel ke. Abi ça za kata mutu, soko meka kati mutu. Te promesa ke dans nzamba pamboli na profitaka na momana. Ah oui hein. Biso sondo bise ya. OK, les lobo sali tant opportunité monana. Zobana bakende pour biso to via kuna chete yoko to kenda mais pour na raison ezaka problème prochaine futara moi terrasse bezali hôtel pe ba leki ba famille baza ba yaya pe baza que yo so kanga mikuna non songa libota ya mo seke osonga mais non osonga bo mo mukande ezali bani bientôt osonga lisusu so mutazu chance a bon pour te pesa melier na bana na nini aska robo yango vumata lekicho robo yango voilà bon tout masque photo et na mundelo des photos différents ba simbani o azana la fille mundelo la fille wana bon na yebité so on a d'or penser na yebi ba to ba ko ba pesa moto salaka ya ta titre na kiminga to tournango na banda les mamba voyage boy to bimisaka petit na somo pila mutu benda beauté zama mkaba Facebook banini makamwa ba Facebook pila mutu mundele moka bimaka wana onga na yebi aka mutu mundele mutu wa Wallonie Bruxelles yende na yebi soki kat madame soki nani banda obeto na wana yete madame moto ndo benga eboye nde yango to sala ki ke a tourna mais lelo na yemona su ba tuye ba tieli susu oh moi c'est sur ya sai parce que finalement mutu ngo bona habité yango na lobiki o eza TV bocha ba preuve o eza ya réalité ngana kozonga so pa lekechu ngana kozonga lisusu so na ozonga ngamota mso na ozonga pe na site to find na plateau sa za awa ngabo lekechu na kati do ebiete non ya mundele pe te ya mundele to ngana tia mundele na yebiye parce que tu tournes pe na yi OK tu tournes ne théâtre truc au bosanité so ça dit confusion so ça dit confusion te yewana na yebiye batu mingi betaka na ba Wallonie Bruxelles ba yebiye baby madame ango madame soki tondo benge soki tondo tumbole soki kate soki nani bikumbu tondo benge ele to bamba ikumbu wana pe ba mission so minene aizalaka pe banda koya c'est ça onga na yebi yango wana.
Voilà, merci à nos abonnés à Congo Liziba TV. Merci à Papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Il y a Gisèle Etati, Maman Versa Semoté, ma prince Jiclo Winner, Yvette Elisiki, Nicki Minaj à Paris, Napesio Mbote, Zadio Kazadi, Zadio aussi qui a Chancel Mbemba, aussi qui a Nabino Toubolinga, Oscar Marie, tout le millionnaire en kilote, bah je tout cool mbombo, si vous trouvez vers la fête que j'étais moi dans ce jeune abyss, yemoko expliquer que les abongote, les lots si vous tout dans nos ginola, curiosité moko yenga lelo na ba makambango, toyebaka ba émission yango, toyebaka lelo soki yo voyager. Voilà, mais si que lelo si que tout moni, tout monde a ginola trop côté maman. Oui. Maman ni maman. Olive, Jojo, on est trop. So on est ginola, on est lave, on est bango presque bango tout boé. On est ba, c'est Dani. On est bango nyonso et pas ya Maman Olive, Maman Waro, Maman ni Maman, Maman Kade, Maman Baka difficile. Place ya bango esuki, ya Maman et Bandi, Maman Olive Lembe, Kabila, Maman Waro. Tout le monde d'abord, d'une absence n'est pourquoi on a voyagé à Dubaï avec une équipe de 4. La communauté qui dit là sur Gaza va Rosala. Mais le tout le monde dit quoi maman beaucoup Zala il y a quelque chose ne va pas ou comment. Bon les gars, au moins Maman Olive Azam maman Gino la raté. Voilà. Azam maman père la va raté. Azam maman ya ba Gabriel. Azam maman ya ba 2 minutes. Azam maman presque ya ba artiste nyonso. Ba Karine Pala. Ba Belleville. Maman ba tout nyonso ba artiste nyonso. Eza ba musicien. Eza ba comédien, eza ba peintre. Problème ezani. Les gars, Maman Olive, yemoka loba yango. Bana nanga boze belé. Ce qui lelo oza pembe nanga. Profiter na conseil na maïl. Pour panier ezo circuler kaka. Ah oui. Abani ni profiter. Profiter na ma conseil onga na opesa. Pour panier ça nini et circuler. Et ça m'a bêté. Biso moto comme ça on dit ma bé non. Donc Gino là banda qui oza pembe na Maman Olive, maïl wana ndambo na banda ozwa ya maïl wana ando partager pe tam suna baninga. Ando partager pe na baninga. L'été à Kanda, alobe lo mobu ando kanisa qui pose à peu pembe na Maman Olive ba tebe ba kanisa so izakisi. Mais akisité. Izakisité. Izaka ke lo so lali maman lali à l'autre habité ah. Nazo luka Koko Bilali. Baza obligé pour dans sa liste eza Maman Olive. Eza Maman Olive. Ba tu ba constater que Maman Olive né et ba tu moko boye ba yebisa non. Maman yé mo kwaza maman ya ba comédien, nyonso ya ba musicien, ba artiste peintre. Les que tu m'as amso l'écran na coulisse na rolo ba on raté. Ah oui. Biso to kena première Dubaï. Bande ko musubi batika la ba sepelaka. Ba ope ba keturo. Ba biso pe o ba uso tika laki. To seleni. To sepelaki. Ezaka te que soka au voyager. To au voyager te c'est que maman lingo sauter. Non. Nazo lingana soigner ya mo bande ko bele ba ko simba bakisi. Simba bele ba ko simba bakisi. Kwa kutana mama. Kwa kutana mama. Ba simba pekisi. Bazé belé. Oh. Bazé belé ba kaze so ba Gino la tam so te ki cité. Nzambe kaka a ndeti ngati lelo na loba ngo ti lelo. Na kokufa Olive Lembe. Nga. Osani ne. Na kozala kaka Olive Lembe Kabila. Ngai. Parce que bo lamu o maman a loko nga tombolanga asalanga. Je bon encore le bon na TVT. Merci Maman Olive Lembe Kabila, Maman ni Maman, Maman Waro, Maman Kade, Maman Kade difficile. Olive Lembe Kabila. Nazang s'arrête na mabonde na maman. Amen. Le but de mon Vincent Chelouz bazana maman la. C'est ça. Et ça fierté na bino. Ah oui hein. Et ça fierté na bino. Vincent Bandi qui joue année nini. Ah oumeli. Si pas ma sentir à moi. Si le là comme aboy a rompe ko kende Mikil.
Et puis ça m'est Voilà. C'est qui mouton ngonga na ye. Oh les raté. Bino maman jiro benga bino matin tout rendra ki ngati ka mbala moko. Ba benga soka mbala moko. Maman on est appelé rapport écoute les que tu es maman. Pour maman yo kaka. Les que tu peux aller. To rendra ki ngati ka mbala moko. Deti nga na susa porte pour na kina nga da porte mais attention avec na nzela parce que dans nzela maman okoza na dépense te. Okosani. Bisonyo sozaka bana. Bana ato zuaka ato sala makam s'il te plaît ato sala makam. Atabwe. Na président nous colonel Guillaume. Ya yo yango colonel Guillaume. Maman Angèle Kaname, na pêché Bambote, Vincent Toulouse, na pêché Bambote, na pêché Dafeza Bambote, na pêché Papa Eli Sambaza, na pêché Bambote, et certif Pisse Mobimba, na pêché Bambote, Tokenda Dubaï. Ah, ils ont ça tournage au lobby na Yamo Boué. Na muninga na hote, na muninga na yana. Mais tu es Dubaï, bisous sur ban. Alors quand tu passes, maman, mon toiseau bêta. Ouais, maman, pourquoi ta maman bana nyoso? Azu, pourquoi son maman simbega? Maman nayo kibi. Maman ni maman. Et le bien maman top. Maman top ça coûte une canne maman olive. Linga la bosana. Mama angu. Yoko na mutu na beta. Tu pas le basu linga la terre. Abasu linga la terre. Uko mama angu. Mina baridi. Eh mama top. Linga le ali sute. Pour avoir l'action qui avant maman moko boye. Tala. Attaque Congo baba bandela Congo na osenga kaka. Na maman Olive Azara première dame parce que Azana mutema ya bo maman Azana mutema bo maman vraiment wana ça m'engage yangai. Voilà, merci artiste Ginola. Ginola surtout il y a le 2023 2021 2022 ba guerre ezaki ba discuter ezaki belelo tout moni et j'espère que vous aurez sur la télé na mona que je vois na village Panda ça qui na Ans Lozolo ça qui beso na Christian Shoga o to mona que zaka kita matana binope to moni balinga mso ba mona ba duche ba 2 minutes ba de ba community ba to ko yo kana est-ce que yo ba makela na ozasuna baninga na yo bozala bon moni ngai na muto tangi kombo Ans Lozolo. Ans Lozolo, c'est mon frère à moi. Tout ça qui est très bien. Tout ça qui est très bien. Duce. Très bien. Bah, Igor 2 minutes. Bah, la Duchesse. Christian Shoga. Bah, de Londres aussi. Bah, avec. Bon, bah, on est sur Banami Kili. Tout ça qui est très bien. Tout ça qui est très bien. Problème n'est de comprendre que les gens ont tout moko. Ana ba jabou. Ana ba jabou. Tant de comprendre les bisonions so. Net nga. Na bande ko bunda trop pour naï mais tant on a remarqué que yenda zaki faux ya homoni ki na comprendre que ba massa tout ti banda obenganga ba ki na posto solo la nga na ndo boya pona côté la mutwana mais atali ngabité ba ya nyonso mikili ba bien te surtout moni bien j'espère que j'entends peut-être le canal émission bablo belozo côté la mingi zaka ya Shoga camarade na yo ozozani nyonso Christian Shoga mabe bon ngana cité na ngako mais ngana bipo les gars que da Shoga pozo côté la Shoga salini les gars tout na vie a pistona pe mingi na vie bon na vie to linga te ke kozalwa basi mabe oh jojo comprendre mabe na a teke pona cité komba mutu moko bo tenga biso to Christian vous comprenez non Ginola za Ginola tant Ginola sa makamna ko na e tam su ye pas aki bon na ko na ba tam su aki na no aola la tolo na scène ba prière na banini bon vous comprenez Ginola ba Ginola abandon mais la bière ti le mais la bière. Comprendre na bomba identité na ngati na laksaka identité na nga depuis na banda carrière tina lelo yango mona biso ki na tchaki kombo début na biki na kombo na kombo ya trop bon trop couillon c'est ça
na lingi suba to ba hypocrite pembe na ngate ba ventre pembe na ngate o se o luki likambu na yo misilela yo moko na mibundela yo moko hypocrite on est parce que tout le monde a parce que nous ba qui dit ba ya boye ya ki soyena moto bino boye bité qui dit ba je sais pas c'est quoi parce que tout le monde bina ans bazo sekana ya mo sikona lobby ya mo ngana ye ba ba la ba chambre ya mo sikona lobby na biso vérité na ligne to lingi biso so ba ya to comprendre biso so ba ya to comprendre hypocrite tu comprends Christian Shogoza hypocrite ngai na bon na zo citer comme to ta ngana bina ngana boy lisusu na boy mais c'est ton ami non oh papa na pesi ba mbote nanga et pas ya toujours solo là te legetu toujours solo na yaki déjà l'essentiel parce que le toujours mona lelo yo baninga bozo za so baninga te aidi opemi ya bandaka théâtre ya musée bino bozala kati le théâtre de sangisi bino tous là pour ni kolumulo moninga bo sale bo ki ne soni passe pas soni na ans aso ba ninga na bia boyi na bino bo porter le côté oui ngai na rolo bana yo lo moko luzolo so tunyo ebisoke tanto banenga luka jino la ayana kitambo on comprend autour di Shababa la duchesse a ebisao autour ni gor 2 minutes béton a ebisao ngana tombola téléphone na benga peboya to bomwa moto ba masa tundi na otanga ba komuna ba bayibi ya pona yo to chana se ya pona yo pona yo mais yeso ki o soignele koto ake boma aloki su ranki na muto pa bike aki na muto wa makasi ya boluba na okote la ye nga pe natali bana nga po na eska mona bana nga na eska mona mona nga na bana nga na foye na nga sko bana nga ba okola na boka okota détail na suki kawana merci hypocrite ndé ba lobby mais bon maman ndé oswaki temps ya roboma ko beba na mutza mabe poza na bino bien tabo ka matin mais poza la carte te tout ça so bien no evita na ndé evita na ngande oh sugar mais oska yemo na evita na ngande na evita na nga na evita na ngai pona koti ba polémique buzo likambo na ebité trop ba fatu miracle makambo na ba yebian mais fatu mutna so yobi fatu mutunga ba fatu mwana nganga na pesa fatu répétition théâtre ba fatu ba lembi oh chose na réputation bon les gars tu ngana boko tanga kombo ya mutu bon tanga kombo te parce que na yebi na ngate onga na loba ezaye onga na loba eza jino la pona ebo loba Neboloba. Vous comprenez les gars? Le preuve on est dans moi Gitambo. T'es dans moi Gitambo. Première commune. Yo moi commune Lemba. Avec Lemba ça la banana. Na yeba gigi bokole. Ba Aslo Zolo, ba Duche Kapanga, ba Milo ba Gesho. Parce que va combiner ba ya Lemba za de alpha boko atika. Avant ce que binonio so bo salama déjà. Dino la so pemba laki. Mais oui bi peselan to not yoka. T'es dans l'hôpital que avant bo salama na nupo. Shogo ça. Eza Kitambo ne e bandi première commune. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a la star avant yo? Star avant là? Nani? Christian Shoga. Nani? Christian Shoga. Nebeti. Ponga. Jinola. Lege. 2023, on a pété. Lege. So moni. Pape. A fâché. C'est qui? Basango mambosa la e a sepelé en souti. Somoni ka papa siliki. Ati ko papa somoni papa ka siliki c'est naba cardinal, naba curé, naba vicaire. C'est que papa sepelité. Justifia loba inda boya ne po générer. Azona banyana bo mwana. Bon, ngai eloka sona ko bakisa. La vie continue. Ah oui, c'est ça. Koyeba nzambe yango lelo ekomisa biso na mwa droite. Si. C'est ça.
bana ba okola takofanda esika mona bana eza très capital hein. Ah oui hein. C'est très capital robima boye hôtel PR ko non bana pe bana possède éducation papa bon. Ah oui olongona ba via bangana bitambola tambola na monongo futa te na seki na fois na bana na tala venir bana lobi c'est ça ba songi hypocrite obengani bango te na lingi na souté na lingi na souté na lingi pe na souté le kechu na lingi pe na souté tozo na kiti o loba po dino la mta côté la yo penza Isaac Chibango le jogo à côté la yo à côté la le ti dino la ba mona passi ba potele ki hein ele kuna ba kombo so ba pot fa lo wasu komo so le kana ba pota oh ouais pour comment ben face à ni le kechu loba na bike ba ndoke bele ba otale sa e kamusa bango et comme ça bango na ndenge to zakana ba Micho Bozo na ndenge to zakana ba Batista Fistonzuki na ndenge to zakana ba Lava Leader na ndenge to zakana presque ba comédie tout a belle vie Kande la patrona vous en avez bien à belle vie hein obi vous en avez bien à belle vie hein wana robani wana mwana ya mama nanga wana mwana mama nanga minga rolobea ti te loba bien te wana mwana mama nanga loba penza te wana mwana mama nanga yona bika kena lingi na su ba tuté ko bayaka oye na hypocrisie pembe nanga to influence to sala kabalo pona contre mutu non asala ngo trop na ebité na lobi nanga na lingi nanga susu te na yebi soka ke ko fonde sika moko na bana po boza ni so sika moko il faut na legetu na yebi nanga te muto zolo ngape na lo oyanga eloko yo sala ke na raisonner na za ke sika moko na bana nga yeba sika moko na bana legetu na ke sika moko na bana na bolobi bana nga et comme la bango problème c'est ça quoi aucun rôle ba yango là. Voilà, merci Jonathan Servant. Tout le monde est vers la feuille ici chez Nabiso. Trop swapé écrit vous en écrit bon encore et bon écoufa. Le ketchou. Bon. N'habite n'habinangati. Ah. N'habinangati. Na robenga tout nyonso bo moko si jonge bandi le Batista Micho. Des miso n'était sur de route à Paris semaine prochaine. Tout bien bino nyonso awa bo vanda awa to sola na Micho faut expliquer shoga wala président na bino wala leader na bino le lobo moko faut expliquer biso président zakane so bo moko. Ah na ebi ngate. Shoga non? Na ebi ngate. Dédicace que sto kata na biso. Ah bon, premièrement na moi si na biso Verungiaba Mafinga. Maman a bana biso c'est belé. Hein, maman bana biso bandana Priscilla, Johannes, Abidel, bana biso nyonso. Bana nyonso na pesi bino mbote Parisien noir. Hervé Mafinga, Magali attaque Magali attaque na pesi wa mbote. Na pesi susu mingi mbote na Fiston Zala Fiston Zala salon ya propre nakata mikili ve nanga Sideman ya yawa bolingo agent Sideman nakata Belgique Jos Tambwe na pesio mbote bon boze belé ba ve nanga Alain Ganda na pesi bino ba mbote boza vraiment belé na lingi bino tout tout à mon que monsieur tam sous ce félicité pour que Gino là alobaka bien à manqueraté mais so mo Gino là lobi boye bo comprendre ce que ça bino passi bo limbisa c'est ça oza ndeko na bino Gino là merci beaucoup. Merci à nos abonnés aussi que je vous parle déjà, je vous discute. Les gars, pardon, natika regretter. Sébastien Kongwati C8 papa malamu ave bakati lisapi mais bakati lobokote ya malili merci. Merci aussi à Serge Tata Kiboko lobi na Luanda tozaka na staff moko boîte kaka moko et pas Serge Tata Kiboko
kuna soko ki ba star nyonso bayaka bakanga makampanzi moko to pe na kiboko le centre obo mona to kota tikuna to sabe émission kuna na kiboko le centre to sabe na Exodus oya mama Aline Misha papa Misha c'est Jonga na Paris ya motema c'est Jonga na Paris wana ya ndako nazana na Paris Fiston Mouila le roi de Chicago Fiston ambassadeur ya Chicago ya ba Congolais Fiston Mouila merci. Merci Nabino babi c'est Jonga tozala na Paris wana vanda be no maka bouteille ya champagne nizi ba frio pa Jonga ça langa bien babi concert betama chaque samedi ou dimanche ba vena biso Blaise Boula bazara wana ba l'empele ba Emile alias bazara wana roi David basara maman babi bébé senzongo bazara wana motema ya vena biso Miguel Tshisekedi Miguel Tshisekedi yo yebi lelo bakomo wela yo oyeba bangote mais ba commission ya yo Miguel Tshisekedi Zoladio Miguel Tshisekedi voilà Zoladio Zoladio Miguel Tshisekedi Zoladio voilà famille présidentielle OK c'est bien vous en a grâce vous avez famille présidentielle vous avez famille présidentielle mais vous avez papa Paul Fiki pour nabiso papa Paul FBT patron FBT Fiki pour Misalande Makamote maman Nathalie Paul maman Nathalie Fiki pour et aussi à maman Aline pour maman Aline Misha. Maman Aline Misha. Motema papa Misha. Motema ya papa Misha. Maman Aline Misha. Motema ya papa Misha. Merci beaucoup. Loko na mama Exodus. Ah, Exodus ndeza bango. Na FBTP za agence munene. FBT za ya papa Paul. Voilà. Exodus que za ya maman Aline na papa Misha. Ah voilà. FBT za ya papa Paul na maman Nathalie. Voilà. Ah, parce que village pas za ya Kevin panda le ketchu. Kolia Gomela. Merci Nayo. Toujours bon moko nyonso. Déjà j'espère que déjà toujours banda attaque ya bon moko déjà toujours luka déjà boya ko éclaircir parce que les gars so ba lobby na oya. Soki ba lobby ngoninga naza parmi ba cofondateur. Ya bon moko. Ya bon moko. Mais président za kinan. Tu dois na présenter. Tu zaga ba cofondateur. Merci. To bomba. Merci. Bolika. Na oya. Paroloba. Te na oya. Naoya. Mais vous allez na bana. Non fana oh. Moi nazana avenue Matadi 19. Ah. Nazana avenue. Ce que parole na bana, te bien on banane. Ah, nayebi na ngate. Te na tu so ka parole na bana. Te legechu, nayebi na ngate. Te na ngine ba kombo na so parole na bana. Te legechu ngai nayebi na ngate. Nayebi na ngate. Micho bana bana Micho. Te nayebi na ngate. Nayebi na ngate. Micho c'est sûr Micho bon, nayebi na ngate. Nayebi na ngate. Merci. On va irresponsable. Merci les Kechu. Na rozonga. Ozonga penza pour to banda dossier on va y ma belle kambango to mona ni mbala sima Jonathan Dayo si ki abato to bolinga les Kechu ngapela linga binotro to zana eyi lezika penza mote peta yanga nini bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.